السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سما كتوندا نزامبي بوتوندي nzambe oyo azali mokonzi ya mokili mobimba pe kosenga kimia na boboto na ye ezala honte ya prophète Muhammad na libota na ye na bayekoli baye pe bandimi banso bakolande na bolamu ti mokolo mwa suka. Tolakisaki mbala eleki ntango tosalaki mate ya kopresente balivre céleste que Coran avant prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akufa ezalaki deja ya kokomama mobimba pe batu ba memorizaki yango na mitu. Soki révélation eye a transmettre pa ya ba disciple o ba yebaki kokoma bazo koma pe bazo memoriser na misusu bazo memoriser kaka ba o ba yebaki kokoma te. Donc eloko nyonso ezwami na kati ya Coran comme surat to pe verset prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayebaki yango de son vivant. Na tangu ya kufi lokola batu bakomaki na ordre dispersé oyo akomi na mikuwa ya banyama oyo akoki kokoma na baekorsi ya nzete oyo akoki kokoma na mabanga na babiloko ya ndenge wana ebele nde bazalaki kokoma. Sikoyo mutu na mutu aza na part na ye akomaki part na blokaki aza nango ye moko eza ensemble te. Tangu Abubakar Siddiq radiyallahu anhu aye kozwa bokonzi ya Islam sima ya liwa ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bitumba moko eyaki bitumbane zalaki mwa makasi tobengaka yango bitumba ya Yamama. Bakozi nango tokoloba ngo tango tokolobela misala ya ba disciple insha Allah ata plus tard. Na bitumba ya Yamama batu bakufaki mingi kuna ba musulman et parmi batu bakufaki bato ba memorizaki Coran bakufaki au moins 70 personnes 70 personnes bakufaki na bitumba wana o ba memorizaki Coran. Nde eye komona nake soki makambo e continue bato ba memoriser Coran bazo continue ko kufa boye toko perdre une bonne partie ya Coran. Omar radiyallahu anhu aye ko conseiller Abubakar o azalaki mokonzi na leur wana que par rapport na raison wana azo souhaité Abubakar asangisa Coran o batu nyonso ba memorizaki to batu nyonso ba komaki basangisa yango ekoma isika moko. Esalaki pasi pa ya Abubakar amonaki lokola musalo prophète asalaki yango te komanga na koki kosala yango. Mais avec insistance, nzamba eko fungola motema ya Abubakar a comprendre makambo oyo Omar a comprendre. Ndenge bozomona hadith oyo ezali ko leka liboso ya bekran na bino ezali juste hadith oyo Zaid ibn Thabit azali ko raconter biso ndenge evenema wana elekaki. Tango Abubakar a comprendre nde ayebisi Zaid ibn Thabit azwa charge ya kosangisa Coran bakoma yango esika moko nyonso ekoma place moko. Zaid pe azwaki yango facilité andimaki yango facilement te parce que amonaki eza mosala prophète esalaki te ndenge Abubakar amonaki liboso. Après un temps anzamba fungoli motema ndenge afungolaki ya Abubakar na Omar andimi nde na supervision ya Abubakar Zaid asangisi Coran mutu nyonso oyo akomaki quelque chose ablokaki quelque chose ba invité aya de sorte que aloba makambo ya yokaki pe alakisa oya akomaki na ba témoin na ye mibale po ba yebake ba témoigner que ya solo makambo azali koloba ayokaki yango epa ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ye moko Zaid oyo azali ko sala musala wana azalaki na Coran mobimba na mutu parmi bato ba memorizai Coran mobimba na mutu. D'ailleurs azalaki parmi bato bazalaki ko koma révélation ya prophète bato miso bande ko koma ya pona ndenge na bango
mais ye parmi bato prophète abandaki penza kotie la motema ke akoma ye azalaki. Donc azana ngona mutu molia lobaka oyo tangi yango te na yebi oyo te azo yoka ye moko batu misu bazo yoka moye na ba témoin na yo o ba ko témoigner pour ezala lisusu plus sûr oko olokaki okomaki olobi oyo memorizaki nde basangisi Coran nyonso esangani esika moko bazwi ba donné wana nyonso bapesi epai ya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu abombi yango. Tangu Abubakar Siddiq radiyallahu anhu akufi, radiyallahu anhu ndeto lobaka ilinko lobanzamba sepela naye, tangu ye akufi, Omar akomi mokonzi ba musulman, mokanda wana oyo basangisaki, ekei Omar abandi ko garde yango. Na tangu ya Omar, likamususu salama kite na problème ya Coran. Tangu ye akufi, biloko wana, mkanda wana, ekei epai ya mwana na ye Hafsa. Hafsa wana azalaki pe mwasi ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bapesi yango pa inaye abombi yango. Tangu Uthman radiyallahu anhu nzamba sepela naye aye kokoma mokonzi ya ba musulman, donc troisième calife ya Islam. Tangu ya komi mokonzi ya ba musulman, lokola na tangu ya Omar ba expansion ya communauté musulmane salamaki makasi, ba mboka ikomaki mingi ya ba musulman, batu bakomi un peu par-ci par-là. Alors na tangu ya Othman esalike côté nyonso bazana bezo batanga Coran, batu bakei kuna mutu oyo alongwe na Medina ake na mboka tel, ake par exemple na Irak, oyo ake par exemple na Iran, oyo ake na Egypte, oyo ake na Mecque, donc bapanzani ndenge wana. Siko tangu bakomi kuna lecture ya Coran, bien que ça eloko moko un peu passe ba tumso ba comprendre ngo lelo, mais to ko ça l'effort, lecture ya Coran ezali na ba forme mingi etangamaka. Alors par rapport au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alakisi yango alobike nzamba kitisa ki Coran na 7 lettres. 7 lettres ngolo ba dialecte ya ba arabe ezalaki mwa mingi. 7 dialecte ezwamaki na kati ya Coran, ba mo misusu ba ko utiliser na dialecte ya ba Quraish, ba mo misusu ba utiliser na dialecte ya batu misusu. Alors tangu siko batu bazotanga eza na lecture mususu prophète atangisaki yango pa ya mutu tel, mais mutu tel azalaki te tango oyo atangaki yango, comme vice versa. Alors ekomi ke mutu akendeki Irak azotangisa batu kuna selon lecture ya azalaki nango. Moto pa akendeki par exemple Iran azotangisa batu selon lecture ya azalaki nango. O akendeki Syrie azotangisa selon lecture ya azalaki nango. Alors ebandi ko sala que moi bevenement ezalaki même temps mon prophète azalaki, mais na leur prophète aza vivant, ce qui est lo kongo esala mba kozonga mbala moko pa ya prophète akolakisa bango ke oui natangisaki o natangisaki pe o. Mais siko prophète azaki et puis bato na baza musika na mokonzi ba musulman oyo bazali o azali na maîtrise ya matière wana. Bakei kokutana na bitumba moko bato oyo bauti Irak na bato bauti Syrie bakei kokutana esika moko na même bitumba bango bazalaka moko. Siko na tango losambo soki oyo atangi Coran o koto azomwa neti ya tangi mabe, soki o atangi o pazomwa neti o atangi mabe, tellement lecture ya yebi yango te. Alors ebandi ko sala vraiment moi mikakatano na kati ya ba musulman nde emonani non soki makambo ya continue boye ezali passe sango ekomeli Othman o azalaki mokonzi ba musulman ke ba musulman babandi ko kabwana a partir ya kozanga koyeba ba sorti ya kotanga Coran oyo ezali autorisé. Soki okoki kosangisa susu mokanda wana otia yango lecture moko ekozala ke batu nyonso batangela ngo ndenge moko ekozala malamu. Othman a comprendre parce que bande déjà ko pressentir eloko wana même na batu misusu balaki pembeni na ye, et à plus forte raison bato bazalaki musika eloko wana fo ezala makasi koleka. Nde Othman aye kondima a bengi lisusu zaidi wana oyo akomaki Coran mbala liboso, a bengisi ye pona ko former commission ya kosala ya kosangisa siko makambo wana ezalaki na mukanda moko me ba version nyonso ezalaki
basangisa yango batisala yango version moko na livre moko kaka batu nyonso batangaka yango ndenge wana. Tango Hudhaifa ibn al-Yaman asilisi kopesa Uthman ibn Affan oyo azalaki mokonzi ba musulman, donc asilisi kopesa ye conseil pona problème etali kosangisa Coran. Uthman amonaki yango mbala moko normal parce que ye moko abandaki kovivre déjà basekeli ya makambo wana esika ye azalaki. Alors Uthman atindaki bayela ye mokanda oyo etikalaka epai ya Hafsa esika basangisaki Coran. Nde tango ekomi atindi susu batu babengela ye Zaid oyo asangisaki Coran na tango ya Abubakar Siddiq. Atindi babengela ye Saïd ibn al-As, babengela ye Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, babengela ye Abdullah ibn Zubair. Bango minne wana nde baformaki commission ya kosangisa siko Coran, disons kokoma Coran oyo kuzalaki ba version ebele bastika yango na version moko ekoma na mukanda moko, lecture moko o batu nyonso soki bazui mukanda na bakutanga selon oyo eza na kati ya mukanda wana. Donc esangisi ba musulman effectivement basalaki musala wana, bazali kokoma et apesaki bango consigne soki na momoko bakeseni par exemple 2-3 versions ezali na même likam, soki bakeseni nango balanda oyo ezali na munoko ya Quraish, parce que mutu moko ka na kati ya équipe oyo nda azalaki don Zaid ibn Thabit, kaka ye moko nda azalaki mutu ya ba Quraish te, ya azalaki mutu ya Medine. Mais o batikali bazalaki batu ya Maka, c'est que lango Coran ekitelaki ezalaki penza mingi langue na bango. Yango Othman apesaki consigne effectivement basangisi Coran bakomi yango na version oto kutaka lelo na mikanda Coran tutangaka. Balongoli ba mo o ese doublaki ekoke kozala na comme laja to disons dialecte mususu, mais batiki yango kaka na dialecte ya Quraish ba éviter bokeseni ekoka kokota. Mais point moko important ya ko souligner ezali ke même soki makambo wana eye na ba dialecte misatu mine mitano oyo ezalaki important, nyonso ezali koloba kaka likambo moko, ezalaki kaka na sens moko, ezalaki bokeseni te ke oyo elobi likambo su te, nyonso ezali koloba eloko moko. Par exemple soki tolobi ke Nzambe na lingala tobengi ye Nzambe, mais soki okepa ya batu ya Equateur bakobenge Nzakumba, okepa baluwa bakobenge Mvidi Mukulu, siko bakombo nyonso ezoloba eloko moko, mais koto bayebite ke koto babenge kepe na terme wana, babenge kepe na terme wana ba retenir o ezalaki na terme ya ba Quraish. Voilà ndenge esalamaki ti to ya kozwa Coran oyo toza nango na version o totangaka lelo. Donc esangisi ba musulman éviter bokeseni ya ba musulman. Nde soki Nzambe asalisi na thème o tokolanda kuna tokoya koloba quelques particularités o ezwami na Coran o yango o yemoko Nzambe alobeli Coran na kati ya Coran. Nde kozala peut-être présentation na biso ya mbaleko ya totondi bino botondi. Nzambe akoka ko salisa bino afuta bino na tana bino bozali kopesa pona kolandaka ba mateya oyo, et soutien na bino na conseil na donc kozala matériel, kozala moral, kozala financier eza nécessaire pour na biso, bo hésiter te ko reprocher biso ici kambebe ezali. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.